tembe ezali lisusu te ke résolution ekomi na suka. Ce qui totali tokomona ndenge bandeko na biso ya 3 égale à 1 bakomi agité penza. Boko comprendre que makambo oyo ebandaka na 2002 division ya Lingomba ya Papa Simo Kimbango ekotaki na 2002 epai wapi bandeko bamonaki malamu te babongola makambo oyo Papa Diangenda tikaki. Yango na lelo na 2024 tozawa na décembre tokomona ke bandeko bakomi agité makasi penza. Ba cerveau moteur na bango lokola ba aposalimba ozi ba papa modudu ndenge bolanda na bibilili yawa ba komi penza agité makasi oyo bandeko bazoko benga réseau. Soki lelo boza komona bana oyo lokola ba mama balenda baza kufingaka ba telemeli mama mwilo na kolakisa bino awa boko comprendre ke na kati wana ba aposalimba bazali penza na sima ndenge asalaki émission na ye alobi ke abenga ngai oui abenga ngai soka benga mba mosusu abandi koloba makambo na ye ngana pesaki ye conseil na teyaki ye e andimaki bolanda nano na lokuta oya lobaki na émission oya salaki na interview alobi ke ateyaki ngai nzoka ndengai nde mutu na teyaki ye na lingi bolanda conversation wana oyo ye moko a enregistraki et na kati ya conversation to a enregistraki na erreur atindeli ngai yango lisusu po eza makambo tata nzambe nenga boyebi nzambe ka mutalinga ka tindela ngai yango atindelaki ngai yango lisusu peut-être avec une erreur yango na lingi na cha conversation wana comme ça bolanda boko comprendre que ya lobi ke ya teyaki ngai mais nzoka nde ngai nde na teyaki pe alobaki na ngai ke a comprendre po ye a comprendre bolanda. Makedi makingo Jomak a créé un montage makambi ya Masambu Kidi nazi bonheur ya papa pour pas benga na Lingomba na kota nkamba te écoute mais eleki ay ko sela un montage mususu na fini zoto ba mama yo yebi nenge sala na Google baluki somo ko ba travailler so kokanika netina papa pale ba tiele ko la ngam na zo finga bajo yo yebi oba montage oyo ovandika la boy tala et puis makesa mutango ofinga papa pena apo apo kakanga oyo ofinga papa zako no oyo ofinga papa très mais azana deux figures net petit molelo voilà tant basalinga ba montage on a petit mo boy abani ko komila nga omoni kota santé to kotala yo ba ko sambisa yo ba mongo na komela bi ba campagne na bilon nyoso tout na mai ya kombinga pe na kuzungisa kombinga pe na so pongai au monde na ngate bobo na monale abengi ngai na boksi téléphone mususu na on 4 na bi zela on na lancé sigo na bi zela na enregistré yo poko c'est la makambo teke na lobaki so neni na enregistré yo mobimba allez papa yo mutu bino batu bosalinga ba montage loba sikoyo ha na bi loba potoko yeba mungongo so keza yanani loba nie na sala même Jomak ningwa makedi makengo abenga bunga bizala zela na boxa téléphone pona zo bien poko sala ngate ke o aloba ki boye o sala nga montage ke ndenge bosala papa Armel o kata ba parti zela zo ale banda papa na bandi ko réussir yo abeni ko loba vie boy na boy nga wana na teya ke mkolango asa na bjong atsanguti na dabitika uko mukolo makambo ya kubuka lokuta pourquoi okenango wapi d'ici 10, 15, 20 ans, tu retires mon kilo, pourquoi? Un montage pour notre papa Armel, Michel Mich, ou un montage pour notre papa Armel. Et ensuite, on a venu au joyau. Pour moi, c'est un montage daté. N'est-ce que c'est un montage de ma Sambukidi, où on a pas un mouton à ma coloté. Voilà, c'est quoi yo? Tu vois, vous la nazo kayo. Oza mutu, oza ndokite. Monso anayo. Na biboye, na biboye. Ozo patake nga pona nene. Non, ngana attaqué yote. Ozo patake d'abord Petuana zana papa. Zana sili sa papa. Petuana alakisaka nzoto na miso ya bato. Aza mutu yo yemoko bazwaka grâce divine.
il y a sa divinité papa grâce moko spéciale il y a sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Nzambe atabino bolingaka te bolobaka papa Kiangani biso que papa Simon Kimbangu Kiangani oya botama le 12 octobre azokufa azobotama ye wana kaka Nzambe petwana asala babiloko ne ya mabe alakisaka nzoto na ye mwana loba te eza telefone mpo naza kokopie yo na mokili mobimba asala babétise babenganaka na lingomba mpona babétise oyo asalaka me bayaka kozwa grâce ya tata Nzambe grâce moko général ayaka kozonga ndenge ayi kozonga nga nakoti centre d'accueil naza kopesa ndeko nanga docteur Makangila Mbote ya ye tam abeti ngai gifle tobundi te mpona kati ya centre babundaka te na kati ya terrain lingomba babundaka te na paroisse lingomba babundaka te abeti ngai gifle alors tant on a sali na kende pembe na yale bato bayi kosimba ngai bikomeka te okopère des raisons c'est ce que j'avais fait yango na potaki ye plainte lingomba aza kozwa badisposition oyo esengeli po ete likambo yango ezala statué convenablement lingomba na biso ebokolaka bakuluna te voilà donc mais nazokamwa yo mokwana na nga nateyaka yo nateyaka tosololaka mais ozotolele babétise oyo ozobetela yango maboko tenanga babiloko ya photo etala moto oyo asalaki yo boye ozomona te c'est trop bas papa tokolako telefone ekwei enregistrement ekimi te tokolako tozala badébat d'idée ya koswana te yo biloko apampa tu encourage ça même pas na bino na bato babundaka bon je comprends yo loko oza maître soki mpe ya boxe soki mpe ya judo soki mpe ya karaté soki mpe ya jiu-jitsu non mais tu tolères ça mais ozosepela ozobeta maboko en tout cas tokola te papa totala baage tokomi nango papa mais yo komi kobeta ozosepela non omoi nakoma kondima koyamba yo po okoloba na yo papa nakoma kondima koyamba yo po tozokola lobi tokokufa tokendikala bamakambo oyo pourquoi bamakambo oyo toswanaka papa Simon Kimbangu na pesi bino grâce bino nokoya te boboyi na bino loba nayoka yo mais naza koenregistre yo mpo okende te ke oboyi na boyi nazozwa mobimba naza koenregistre je t'enregistre. Je t'enregistre, papa. C'est tout. Yo Zali, permettez-moi, vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez bien? Et bien façon yo travailler, yo tikakanga yo titwakanga pour ce que les informations ezande boy. Vous êtes journaliste d'investigation. Nana ebino zo fonctionner. Ngamo naza nanu grand journaliste chroniqueur ya makasi na ko na université. Na ebino nous ça la manière ngai ya azotike ngai azotitoyer ngai pour toi la vraie information. Moi je te connais. Yo kasi na zo ba. Na ebino ngata ngai ya bon. Le quoi parce que azuninga sur la vraie information na tindelaye. Na pesa ye ndenge ezali. Voilà. Mais si quoi na ça ne si lo ne dérange dans la salle. Na ça sur yo moto plus agressif, plus agressif que nganga ça l'autre. Merci papa. Lokolo le bendengo na na sepeli. Na banda ko linga ko zoti mais na baki donc banda ko yamba yo. Eza péché te. Na banda ko yamba kana soli pe na yo. Na baki na ko kima ko yambuti. Voilà papa. Yo ilo kaka etamusingaye ngana moni banini wana nazina kinile photo mais papa yo toi tu te rends compte mais les réseaux sociaux est dangereux ngaba tindelinga réseaux sociaux yo somona eloko esalami papa s'il te plaît eloko esalami nga na centre de kena madame nanga mbala mo bapanzi na mokili mba apo sali babeta miloko la nyoka et pour des années internet elero yokoka ma société et comme société za vitesse internet mais non ma belle ali parce que moni na internet topé ça que des vraies informations mais pas des fausses informations ça qui o ko ka détruire pour ma ba ya mona lobi ngai na sali
yokutu soko tali bien omona ke yokutu mutu oza ko olobi kozo koma mabe ngana komelo mabe te makambo eza na kati internet ngana tindeli mais bino bato oyo mais bino bato boza en contact na bato wana makambo bato bazoloba mabe ozoti na bato bakambo mutu azoloba mabe yozomona ngo bien maintenant namoni information batindeli tu te rends compte ngana pena madame nanga bazwi nga même bafoto na bapaparazi eyo bapaparazi bato bato baresponsable balider bafoto navana madame tosoa na biso bazwi nga bafoto na bapaparazi engo so na telefone bazwi na foto na bapaparazi ntango incident leki moto aza agressé lokola nyoka aza libre aza tema na telefone avana madame na librement. Les gens sont méchants. Ah bakimbangise tokomi wapi lingomba ya bato sana ngo malamu me biso bato lingomba ya bato sana ngo na problème moko te me biso bato non kasi makambo bino bosalaka yango yo nebo bino bato banda makambo bino bo agresseur colonel mambo boyebe même loko bino bolonaka monenge tikala bino to agresseur colonel mambo bokoti na centre bo sauter mire ya cimetière tant boyemba moko libanga pa na ba bino babanda shiko ba Jim Kelly wana yango bato balandi bizali na bino makambo ya ba flitiste ozomona ko regete te passer ça bino bato banaka makambo yo bino to salaka yango bato balandi ka bizali yango ata pasi eza pasi ngai même papa na bino na bitu so batina bino bo bunda bo beta bato bo agresser bato non et puis na mille église non bino to banaka makambo yo yoko kama ndenge bino bandaka yango bo supporter yango voilà papa ona ko bando yango wana ngana silisi ngai iyo tindeli ngana tindeli yo yango parce que makambe komela ki yo na tindeli yango na lobi kutu maloba moko c'est un faux problème papa merci na opesinga information merci pour l'information message de merci na Tondio Botoni mais yo sikoyo yo moko ozongela makambo kaka yo moko boyi olobi ke tozokola ale yo moko bandi soko attaquer te ngai na silo te na expliquer yo kaka te mais siko peu importance nango nini moi je ne t'ai jamais injurié mon frère je ne t'ai jamais injurié non mais yo nalobi papa po yo moko yoka tango ozotindela nga makambo mwana malgré que tazotala te na banda na yoka kaka miloko azoloba pamba nalanda yango kute omona même so naloba makambo na nalanda yango kute mais sikoyo yo ozotindela ngo ozoko apuye makambo babétise oyo ya mwana azoloba wana mwana moke moko boye awutaki na makambo ya miziki ya mokili azoloba yo ozoko apuye ozomona te kozosaka likambo moko tango tozoloba ke tozokola biso nyonso oui oza na raison mais sikoyo tokote ya nde bana wana ke totya na se tosala boyeboye tout ça pesa conseil yo kanti ngai eloko ne kama ezalaka kala neti boye tout ça nde omoi peleke po basali boye ndenge alobi ono zala ya soki tozokonga po totya na se makambo mosusu mais yo sikoyo soki otali na bamessage na nga okomona eloko moko ya mabe kuna eza te mais yo sikoyo otala makambo komi ozomona merci papa merci papa na Tondio Botoni ngai so likambo ezali oyo eza ya malamu na ndimaka on a le bi Tondio Botoni. Merci beaucoup. Tondio. Merci. Tout ça là âge moni na ba âge de 62 ans, ils ont âge de sagesse, ya makasi. Nakanisi bandeko bino moko bouti kolanda wana na lingi sikoyo botala boyilanda nanu likambo esalamaki na bongolo oyo ningisi penza bandeko ya 3 égale 1 ndenge boyebi bandeko ya 3 égale 1 oyo bazali kobundela penza pona lingomba ezonga ndenge bapapa batikaki yango parce que soki totali malamu tokomona ke makambo mingi oyo ezosalama lelo eza ndenge bapapa batikaki te bandeko bele bandeko loba bino bandeko 26 bino bolingi papa Simo Kimba okiangani te mais biso discours na biso ezalaka kozalaka ke lingomba ezonga ndenge bapapa batikaki yango papa Simo Kimba okiangana azali tata na biso mais to comprendre ke mbala mosusu posa na ye yango te ezali kosalama lelo bandeko bele oya 3 ba comprendre penza balobi ke vraiment bandeko 26 bozali vraiment na raison pamba te yango nde toza komona sikoyo kasi pona
na ba plan na bango basalaki ti bakomina point ya ko bimisa papa Tracy o azali mwana ya papa na biso papa Zako comme chef spirituel ndenge ba planifier yango na lingi bolanda papa Modudu na makambo ya kolobawa tango bazalaki kuna na bongolo na inauguration ya laboratoire oyo kuna zaki na université na lingi bolanda bino moko bomona donc il y a un de yéli awa il y a un maman préparer le mouchoir tant de thème ça tata la biso mutu nyonso ebike ayene sikoyo mais kana ko fumana na bobo mais c'est mon nyonso bana tata molimo santo ye et c'est noté tala ko kitoko be mwana la biso asali tata la biso asali yeso mele tobi azali mo mukoti munene utakala nela ye ko kisape ko bakisa o bakatane basalaki ya mupira so ko bakisa et c'est noté voilà le département de médecine parce que le voit qui mutouya vraiment nzamba zo le seigneur on a swaki tout temps mundule en casse de tout temps ça tata wa biso tant to so mona ye to so mona tata mo mosan pambate yende tant to so mona ye to so mona tata mo mosan pambate yende tant to so mona ye to so mona tata mo mosan pambate yende tant to so mona ye to so mona tata mo mosan pambate yende tant to so mona ye to so mona tata mo mosan pambate yende to moni ye yende to sa musala ko yalwana tata mo na fele ye. nakanisi bandeko bino moko bolandi elikambo esalaki pasi penza eza kopesa bandeko na biso ya 3 égale à 1 pasi tokosukaka wana te toko continuer lisu parce que tozokende mbango awa bandeko boyebi tobenga yosala direct mais direct yango esimaki pena toyaki ba problème technique yango wana tolobi ke to présenter bino yango rapidement boye et likambo mosusu ezosala susu pasi ezali ke na ba suspension oyo baza kosala na lingomba ya 3 égale à 1 ya kobenganaka bato mingi kat na bino tant musu boko mona ngo bokolo bake mais bino bandeko 3 ya 26 bokendaki bino moko mais bandeko bakendaki bango moko te ba benganaki bango ko bengana ndenge mingi bokomi ko comprendre lelo tokotala bandeko na biso ya faki kuna na Goma ba tombokaki ba boy pena balobi ke biso tokolanda ba ordre o ya mabe o bino bozako pesa wana te mobulu e salamaki kuna na nani ba soda tomoni ba soda ba ye oyo ke na kati ya lingomba papa simo kimbangu makambo e salama nanu te ya wana lingi bolanda mwa extrait oyo to sangisi ba lili oyo bomenga kolanda makambo ezo salama kuna na boma bolanda. Je suis le journaliste Albert Kambale, je vous appelle de Goma. Je travaille à l'agence France Presse. Tu es kimbanguiste? Exactement, je suis kimbanguiste. Non, je ne ferai pas. J'aimerais seulement vous donner les faits et moi je passe. Je ne vous ferai pas l'audio parce que j'aimerais vous parler de vive voix. Solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta. C'est ridicule. Ça, ce n'est plus l'église, ça. Où est l'église? Où est l'église? Où est sa réputation église? Où est l'église? La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazarego Kende, qui vivra, verra.
C'est ridicule. Ça, ce n'est plus l'église, ça. Où est l'église? Où est l'église? Où est sa réputation église? Où est l'église? Je suis le journaliste Albert Kambale. Je vous appelle de Goma. Je travaille à l'agence France Presse. Exactement, je suis kimbangiste. Non, je ne ferai pas. J'aimerais seulement vous donner les faits et moi je passe. Je ne vous ferai pas l'audio parce que j'aimerais vous parler de vive voix. Parce que je suis à l'église, hein? Oui, c'est important, papa. C'est important, révérend. Si vous pouvez me faire même 2 minutes, c'est important pour vous. Je le sais très bien, mais c'est important pour vous au vu de votre rang social et au vu de ce qui se passe à Goma. Moi, je vous donne les faits. Bon, j'aimerais vous dire ceci. Il y a ce que je viens de voir ici, que il y a une correspondance qui fait beaucoup de remous ici à Goma. Et donc, si vous n'intervenez pas, et si vous ne voulez pas faire régner la paix, vous serez responsable de ce qui se passe. C'est tout le monde qui dit que c'est le révérend Moudoudou qui est l'auteur de tout ce qui se passe à la paroisse. Et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas vous cacher les faits. Et c'est pourquoi je vous dis, papa, rectifiez les tirs. Ce qui se passe ici ne vous honore pas. Pardon? C'est lui qui a signé la correspondance. Moi, je ne l'ai même pas encore eu. C'est le directeur de cabinet. Le pasteur provincial est très menacé par vous et vous lui avez donné l'ordre de chasser les musiciens. Il y a un problème ici et moi, en tant que responsable, moi je vis les faits. Le pasteur provincial a dit que non, il doit respecter sa hiérarchie et que c'est vous qui insistez. Papa révérend président du collège, ayez vos apaisements, papa, s'il vous plaît. On a été là lorsque vous avez appelé le pasteur, vous lui avez dit de nous donner les instructions sans passer par votre nom. Papa, soyons francs, et c'est pourquoi le musicien radié. Suivez, papa, vous êtes pasteur, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, vous avez instruit le pasteur provincial disant qu'il fasse tout comme un homme et non passer par les noms du président du collège. Voilà qu'il vient de me raccrocher. Le président du collège, papa, nous avons enregistré votre conversation comme nous le faisons maintenant. Et tout le monde sera au courant de ce que vous venez de dire. Cessez de déstabiliser l'église. On connaît le système instauré et nous vous disons noir sur blanc. On est derrière Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous ne sommes pas derrière Papa Moudoudou. Nous ne sommes pas derrière Monsieur Etou. Voilà ce que vous allez retenir, papa. Bande konakani si bino moko bouti kolanda. Tozo kena bino mbangu boyebi ke to sala kamingi ba direct pour la kabino makambo eza ko salama mais le quoi to na problème technique yango na to lingi to lekisa yango boye rapidement comme ça bo meka kolanda yango.
Papa Apo Salimba moko penza ya bato baza ko nyokola pena bana ya Papa Simon Kimbangu surtout na ngambo ya 3 égale à 1. Lelo soki boza ko mona makambo eza ko sala maboye. Oh mama Balenda, oh boye boye. Batu baza ko tinda bango za lokola ba Apo Salimba. Na lingi bolanda yena noawa tango ye awangani alobike ayebi azali parmi bato baza ko tinda ete Balenda za ko sala ba yemoko. Bolanda. Oui, Papa Apo. Soki li kambe déranger batu Papa Apo. Je ne connais même pas cette fille. Na mona ye azo défendre Papa Zako sur Papa Zako. Na yebi ko tu passes ça la raté dans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na benga na téléphone, na azo kumisa zo vanter Papa Zako. Ayambanga na zuye to sololi. Kitoko. Oui, c'est pas là nga banda ko vanter Papa. Azo mais oui. Bon Papa Simon ikuta inviter Papa. Azo kumisa ta azo lo bagé, akumisa Papa Zako, azo lo Papa Simon bakanga ni nzambi nanga. Bon ça y est. Na c'est retourner la question. Na mona eboité. Parce que ça la rappelle na éviter. Nenga kei boto balobi ngam na foteli mo atike ngana Papa Zako to sale tu. Tu vas passer hein. Ah. Akena epoto. Paroisse na ye banité. Asamba na paroisse. Na Angola. Tant on va na Angola na tuni oza papa nanga naza na Angola. Na bengi petit nanga secrétaire provincial et église qui mangis na Angola Rodin Lubambi. Mwana Koriki. As pasteur. Nabi Luka place une fille wana, maman wana, jeune fille wana, jeune femme wana, Asambelaka. Francisca Balenda. Rodin Binanga, papa Rodin Azar, jeune homme Boye, Bougar Boye, secrétaire provincial de l'église d'Angola. Abi papa na Luka, grand frère. Il me reste beaucoup. Accueilli. Abi a tambolé ta tout va passer communal na bango, ba communal va passer communal na bango, permettez. Bon ben il y a ba municipal. Oh, mais moi quand bien ma kimbangiste. Bah était paroisse à la paroisse mon côté. Voir même n'enga ke poto. Na tuni papa Rodin. Azo ki mangi pa na yo. Et puis non. Ngam na pesa ki mangi. Ngam tu na pesa batu ki mangi. Azo ki mangi pa na ngate na mo na pete. N'enga ke na poto na azo ki mangi te. Bo sikoyo yebisa na no so sala. Et engager église na nini. Des avocations nae tolo. Ah, yimo ba yebi. Mais au na batu, tokotala papa po yo zela zunga akota na kamba te. Bino moko bouti ko landa wana boyoki maloba na ye. Mais na ko prouver bino awa ki makambo oyo mama oyo Balenda azali koloba azali kotindama na ba Apo Salimba ndenge bande kwa 3 bobengaka yango réseau yango nalingi nanu bolanda nanu awa botala awa bokomona awa ezali conversation na biso na ye na WhatsApp ndenge boza komona awa oyo ezali WhatsApp na ye soki bokotala awa bokomona oyo ezali numéro na ye ndenge numéro na ye ezali wana conversation na sebotala epai wapi ntango na tindelaki ye message ya ba video oyo Balenda za kosala pona kofinga mama Marie Mwelo botala makambo ya komelaki nga yango bokomona awa na se awa ya komelenga bino bozo komona mama Balenda mabe nini wana ya lobi ya mabe est-ce que afingi mama botala na lingina nu bolanda lisusu mwa be extrait ona ko tshela bino bolanda boyoka ba makambo nini oyo Apo Salimba ko telemela te alobaki makambo bozolo pona mama Marie Mwilo eza makambo mabe bolanda la prudent mikoloko ya so bozo koza la prudent te bokomona mikoloko ya mama Mwilo o bozomona ka ba campagne ozo kinda ko sala ka pona bolinge makasi po bozwa e bo tshena mitema na bino Popo mona ke tuka ye penza yende. Bobo sala nzela nkambo po akobungisa bino nzela mikoloko ya o azo sala neza campagne po azo pe bandimi na ye nazo yebisa bino. Atombo loboko na ngali kolo. Na osala tata Simon Kimbangu kyanga na bo solo. Na osala RRT bandeko. Ezali kambo tata azako lakisanga met fois. Eza pona sunga bino.
eza pona lakisa bino ke makambo ezali sese makambo ezali bandeko bolamuka nyonso azosala na azokosa bino wana eza bakampagne abano tambola na bakomini nyonso eza bakampagne aza kosala aza kosensibilize baoya ye aza kosensibilize baoya ye oye ndenge aza wana na 26 aza bien na 3 aza bien ana problème te ndenge aza wana ana problème te donc kaka nde so tolobi bien ke nani kaza na problème papa songi ba ngani papa za kwa finga maka papa mbenza finga maka mais nanto yoka tata na mikanda lingomba ngo na ebite eske ba conseiller direct ba kosala ba campagne wana zo salaka bando kotambola kana chaque commune eza bongo nanto mona papa mbenza taba ndo tambola na ba commune ayaki na ndo tambola na ba commune pona ba commune wana ba pasteur bazali bango nyoso bozolanda nkamba po ba pasteur o batela kabiso bazali lisu ya papa simongi mauti ngani il faut totosa bango po ete bango nde bazotambwisa biso na lolenge nkamba ezali kotinda yo za pasteur communal par exemple le ngwe maman Marie mais papa to respecter be hiérarchie tu za pasteur communal ozo ngisa maman Marie mais on peut informer autorité na yo on peut informer pasteur provincial ozo benga de la ville. De la ville à ça mon constitutionnel, il faut ailler parce que yo za ko bengisa maman Marie okoyamba conseiller direct. Mais yo ça on a ndenge na on a volonté na yo moko yango papa vanda na bango na lukuta kanu tout le temps. Il faut to respecter bango, il faut to sa bango po bango baza mutu misu ya tata. Ata ba pasteur. Mais so to mona mikolo yo, maman Marie mula so tambola ka wana osala ba campagne. Azozo bato ya sensibiliser bato na yo. Lobby beaucoup pesa nga raison. Nous avons ça on a ndenge na yo sans que de la ville aïba. On est commune ngene. On est commune ni est-ce auto ça vraiment. Ozo mona papa Jean-Siba makamsusu et ça. Donc yo passer communal on constate on a ndenge na yo moko. Ah non. Et vous ça ndenge on a donc les ala qui ndé bongo. Entre nous soit dit. En son temps maman quoi qu'elle dit. Papa Simon et papa Joseph Diangenda, autonome à papa Erigan. Tant que vous savez que n'a pas paroisse. Est-ce que vous avez monaré maman Kokede, autant mon afaki? Jamais. Vous avez papa Joseph, vous avez vos années effacées. Ok, nous ressemblons deux fois. Mais bien commis, il faut que tout ça là. Non. Non, toyoka tata na mikanda lingomba ngo na ebite eske ba conseiller direct ba kosala ba campagne wana zo salaka bando kotambola kana chaque commune eza bongo nanto mona papa mbenza taba ndo tambola na ba commune ayaki na ndo tambola na ba commune pona ba commune wana ba pasteur bazali bango nyoso bozolanda nkamba po ba pasteur o batela kabiso bazali lisu ya papa simongi mauti ngani. Nakanisi bandeko wana bauti kolanda boyoki mama na biso oyo Francis Kabalenda makambo za koloba ndenge atelemeli mama Marie Mwilo. Sikoto koloba bwe lingomba ya 3 égale à 1. Bino bolobaki ke kuna bozo ko reconnaître mama Marie Mwilo ba papa ya mokoto baza suba kimbangiste te mama Marie Mwilo azali kuna na bino ye penande mutu aza ko comprendre makambo ya papa Simon Kimba onkiangani mais ebandi boni parce que boloba ke oya ko simba libota li santo parce que pona bino libota li santo ezali kaka ba papa to ba kokwa Simon Kimba obaza kuna mais ebandi boni mama na biso oyo tomona ye na kamba donc tokoloba ke aza kimbangiste tomona ye na kamba aza ko sala nyonso azo sala kuna yebani mais aza na suspension te ba papa Mbote Monzila ne bazui suspension parce que bango ba telemela kiye. Alors oyo tozo lobo mingi bokoloba ka apo Salimba bolanda ndenge nini yaza mais apo Salimba azali na kati ya cabinet ya chef spirituel représentant légal bozwa mutu pamba te bozwa apo Salimba mutu pamba te apo Salimba azali na kati ya cabinet ya chef spirituel représentant légal. Donc, Tito Zolo Baboye, Azali na poste wana na kati ya cabinet. Alors,
bino bandeko yo bozana 3 égale à 1 bomekana nkota likambo yo nakanesi boko comprendre que makambo to lobaki na bino yango e bandi komonana. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra.